Bando na mbote mbote bandeko bolanda biso sali la famille mbote bandeko bunyoso bolanda Ursule Botelwa TV bando na makambu eza minene awa côté ya faire gola alors makambu eza vraiment minene bandeko bokoyo ko imaginer te na otike la bino to landa mwana ya histoire ya mwana ya faire gola makambu o asali en tout cas batebele ba pesier faute mais epena batebele ba pesier raison pour mwana azakaka mwana malgré mama na ye ba maramba mama na ye ya mabende sali mwana ona bimisa ba bloko mususu na réseaux sociaux alors epesi pasi pe mawana za mieux placé vraiment te ya ko expliquer bino histoire oyo alors nazotiki la bino to landa bandeko belé ba kozolo ba vraiment à propos ya mwana ya faire gola bandeko nanga to landa bien to fongola pena matoi to yo ka to comprendre likambango eza nini ngana bona ngana ya kolobe belé po bino bolingaka te bato baloba bino bolingaka te muto ya kosala analyse na muto mutako yana ba commentaire na ndenge ne oya finga mabe oya loba boye mabe en tout cas na koloba mingi te na otikela bino to landa histoire oyo banda e bandeli kino suka to yeba faire gola asala penza nini est-ce que iza mabe aza papa ya liboso a vivre biloko oyo to ba papa nyonso ya ba musicien ba vivre na bango ba biloko oyo en tout cas bandeko nanga se ezambala no liboso koti na chaîne na biso ou s'abonner tango zo s'abonner activer cloche ya notification pour na mbala sima tango kokota na okotokutia ba émission na biso okolanda biso partout okozala en tout cas et puis Valentine na batu nyonso obolanda biso en tout cas ba amoureux nyonso ya Ursule Botelwa TV ba amoureux na ba amoureuse nyonso ya Ursule Botelwa TV ba et puis Valentine na bino en tout cas je vous aime beaucoup. Si vous continuez la chaîne, n'abissez tango s'abonner, activez cloche de notification, aimez vidéo, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Nzambalo la ako pambola yo. To landana no histoire oyo, eza pasi pe mawapo na papa na biso Hervé Ferré Gola mais eza nango problème na été, eza faute na été, binomo boyebi bana basi nde basalak. Alors to landa histoire oyo na boke binyoso. Bisous. Tolanda. Ngai vraiment na kolobake na mone sika mwana wana oyo ke afingi mama na yeti. So boko tika ngana na continuité nanga. Na mone sika afingi mama na yeti. En plus eza ne sika mote ke mwana o mutazi makambo aye nango na réseaux sociaux ndenge to mona tam susu ba Davina aya ba parents ne ba oti ba koto mama ne ba oti ba exposer ke alo ba papa na ye ou bien ne bo pesi be exemple ba Didi Stone bana ba fali to mona cha ba conversation mais la fille atika ko cha ngote mwana akokoma na niveau moko bo biso to za ba parents mais to za pe na ba parents na biso pe ke asali pe loko mobi ya matisho pe mafuta okatele pe réponse moko boye mais jamais agoki ko exposer yango ngai mama na ngai parce que na vana na poto na vana souvent na mama na papa na ngai en Afrique nga mama na nga pesa nga conseil sa ngai même si eza makamu ya famille na yo ya bana na yo ora ko exposer ngo pa na ngai te moi je trouve que soki mama ou bien atine bandeko na exposer mwana na yebo na ba réseaux sociaux et ça ko détruire même eloko eza ngo polémique te peut-être bata fali baza même eloko fali asalaka ke alonga tatouage ya mwana ayekolo mabe ya mwana na télévision afongolela mwana na yeba porte o mutu musako ko profiter sala mwana ne mabe ayebi ke bouclier na azali te. Donc muto ye na ba voice on ne muta sali mabe na yebi ke bola na histoire moko eleka wa ngana vana na France te bato ba clochard na bino benga bonso ba ASDF ceux qui ba blongo mo bongo fille moko boya ya magrabe sur nini ato sali sa ato sali sa mutu mo bazoki na nzela o ya po moko ya 35 000 € boye o mutu wana zo réclamer 2 000 € mais ba sénégalais ba siliki. Donc il y a des gens bato baza ba mela ba biloko wana. Donc okoyi ko dresser nenge nini donc esenga vraiment thérapie baza ba ingrat ba bosa na kasoko pesi mbongo abaluki akei
ake so manisi ba biloko na ye na habite bomona sous vidéo awa ya Zulema bazo traiter na ba ndenge nyonso tout jiba bazo traiter na ba ndenge nyonso tout mais nano vidéo mo elekaki awa nani Tutu Kaluji azui amatisi na taxi bazongisa na ndako ma récupérer mbonga silike ba taximen akitine na nzela ake continuer vie na ye omona. Donc, baza batu moko boye, moi na so akomi na rat ball. Et puis batu misi wala baki faire ngaraté à kota na ndaku, faire bobo. Voilà bozo wara ba les zones d'imagination na bino. Mais moi nana je pense qu'il y a plus de 20 ans. Cela veut dire ayebi histoire ya famille na bango, ayebi histoire ya maman na bango, même batante c'est kayo ko ma solo. Donc ayebi ke ceux qui maman na ya abandonna bango parce que baboti mo na liboso, baboti bana mi bazaki na ndaku moko be héritier bano vana na ndaku wana. Et arrivant dans que maman bima comme on a ba vie morobo bolo ba jo faire fa ko tsakaye maman si la linga kaete tout. Donc moi na atini voice na bakana na biso to za ba ndeko mususu ça ki bo sali saka ya chanzara te ngana na cousin na mobo na aide to bongisa la bandenge na kisasa mais dernièrement na oti kisasa na tikele téléphone apesa loka nièce na moi na ndeko na ya mwasi maintenant ka apesa ni téléphone te na kati contact so that ni message à mabe na silikeli so bati message na ba réseaux sociaux bolo ba kenga na za mabe mais bo éviter le roni de quoi salaka donc merci papa to raisonner donc ngalo ko ngana apporter ka ngwana na éviter ceux qui na lobby mabe ceux qui na lobby malamu mais na bien dengue na yo ndenge ma continuer tindi yo lobby na on constater merci beaucoup papa. Merci Tatiana yo pe la mo deux contre moi na pourquoi allons-y. Allô? Allô, bonjour. Zela nani boile. Papa, est-ce qu'il faut que tu banda kala todo zela? OK. Mbote na biso. Alors Clovangai, mon approche dans cette histoire eza boé. Moi na réaction ya mwana, je comprends deux choses. C'est vrai, il y a un ras-le-bol. Moni mutuso qui a lembé une situation, a réagi ça parfois de manière démesurée. Mais moi, je n'irai vraiment pas dans les jugements. Parce que, qu'au juger moi, na koloba que, à sali, il y a des extrêmes, hein, à quelle la place musu soit lobby mabé, mais on comprend que c'était quelque chose de confidentiel. C'est pas comme la réaction à moi, je vois un enfant avec des blessures, je vois un enfant qui exprime un ras-le-bol, je vois un enfant qui a une certaine déception. Parce que Razolo Balamama Naya Lobi, tu ne fais plus partie des Gola. Pour Nanga, on dirait Soni Moko Boy. La réaction, comment maman Naye Azalaka et parfois comment elle agit. Au-delà, il n'y a pas su à ça la bango et ça la bango Soni parfois, comment la maman la bango agir comme ça. Mais cet enfant est en face d'une personne malade. Maman Naye Aza sous normalité. Maman Naye c'est une personne dépendante, n'a pas substance moko oyo et même ramutu na rosala mambu moko otori ko comprendre te. Voilà pourquoi naki maman Naye parfois même biso bato tozala ki toza ba parents au baza dépendante na bilo ko te. Parfois de nos parents ont subi ce qu'on appelle l'excès de pouvoir. Bisika parents nyonso a se sentaka na un certain droit sur moi nanae à exiger mamboyo yé à s'octroyer moko comme droit en tant que parent. Ça encore c'est un autre problème. Mais wana eza problème moko ezala bana normal, ezala enfin les parents normaux, ezala les parents malades, bana o baza bana o tous les enfants peuvent subir ça. Mais moi j'aimerais interpeller ici Moana parce que malheureusement pour elle, je dis bien malheureusement parce que Asenga quitté Abotama, un parent moko qui va devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Les choses qui ont fait que maman wana a comme bongo, ce que ça qui avant ou après ça je ne sais pas, mais moi a subi rangodé son enfant style hello et ça crée des choses en elle. Ma réaction excessive bon moni moi na message wana, c'est tout un message. C'est son intérieur blessé né à exprimer. Mais d'une part, comme ça reste sa mère, et le kola azo kola, moi je ne sais pas, peut-être qu'au niveau de la famille, bango moko, ils ont peut-être déjà entrepris des démarches pour na kosunga maman na bango, parce que kosunga maman na bango, eza kakate,
Kopé ça est bon. Osunga maman na bango, il faut penser thérapie, il faut penser comme na poto pour avoir des soins adéquats. Ceux qui ba koki ko salango. Ils ont peut-être devoir yabana te ou peut-être ba koki pe komi pe sa devoir wana na souci à maman na bango. Pour ceux qui tozongi sima koluka, pourquoi maman tika kibana? Comment ça s'est passé? Comment elle est devenue accro à ces substances? Comment tozonga moulaï? Mais bana wana heureusement les lots baza ba majeur. Donc pour nangai bana, elles devraient penser aider leur maman dans le sens où comme la thérapie pour voir. Mais le côté qu'on condamne dans cette histoire, c'est ce côté où maman a déjà dépendant de quelque chose et de surcroît ayeko sala ayeko linga ko exercer cet excès de pouvoir sur les enfants, et certainement que bana na ba pesaka, et certainement qu'ils font des choses et voilà maman ça les rangote comme il faut, yango wana bana balembi. Comprenons dans cette histoire, les gens qui veulent juger cette fille parce qu'elle a réagi. Moi, je suis un enfant à colapé dans une famille où expression est moins compliquée, mais on doit quand même faire la différence entre la liberté d'expression et l'impolitesse. Ça, c'est vraiment dans les cas généraux. Il faut vraiment faire cette différence. Mouta koki ko s'exprimer correctement, à koki ko loba, ko manifester un ras-le-bol en restant poli. Et ça, c'est encourageant pour les enfants parce que quand on a ertozo linga ko loba que banana biso ya poto tozo linga ça la différence entre banana biso ya poto na bana ya Afrique et tozo linga ko justifier un mot par la liberté d'expression. Moi je comprends pas trop ça parce que la liberté d'expression n'est pas égale à l'impolitesse. Donc ça on doit faire cette différence. Et na poto awa ane ya sika solo ya sika na gavke papa na matali fertilité masculine grandissement des troisième jambe qui mobile et salakate pe ezamu kie mama azo sepelate na mbetu na gavke la muki feti zongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata komi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavke pona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavke baproduit bio kaka na 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension tope obésité gavker kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker okosepela. Moi je connais des familles ezala ya bato mwindu to ya mindele où le respect est là, il est présent, l'éducation est là. Un enfant ne parle pas na ndenge moko boye envers un aîné, peu importe la raison. C'est pas toléré. Mais na kaya mwana oyo, na tie yango vraiment ezala séparé parce que elle n'a peut-être pas voulu être impolie, mais bon, à la situation moko oyo que peut-être qu'elle n'en parle pas souvent. Ezelo komoko memela ke Sony parce qu'en regardant sa maman, quelle image est là, elle se voit détachée de sa maman à cause des choses que toyebi tozo maîtriser et tout ça, elle traîne ça avec elle. Et quand elle fait quelque chose, elle a l'impression que ce n'est pas assez. Donc azana combat perpétuel mwana wana. Et parfois elle essaie d'exprimer comment. Pardon? Peut-être yana batu musu ba okanisaka maman na zangi possibilité ana famille ya bien. Ba parents na imo ba na mbongo ebele mais ba sala ape nyoso esimba ape kati. Tout à fait, Batouana, c'est des personnes malades. C'est des personnes malades. Gestion na bango est très compliqué. Ce n'est pas pour rien na bambok à développer. Ils ont des hôpitaux, des centres spécialisés. Maman riche, on comprend. Maman bateau, comment les gens dépendants de l'eau comme tout à fait, c'est des personnes dépendantes. Papa Zéla n'a chuté s'il te plaît. Donc, na bambok à Moussou, Bazalara, na spécialisé. Peut-être ba organiser sa possibilité, peut-être azana ba parents déjà est bien déjà. Papa n'est avocat. Oui, mais
maman, cause na parent ya bien, na ko pesa mutu prise en charge, o esengeli na kana ye, c'est différent. Il s'agit pas ici peut-être de l'argent, mbongo, na ebite maman banango azana mboka nini. Parce que na bamboka mususu, elle serait internée à Rosali. Bonjour, bonjour tout le monde, s'il vous plaît. Est-ce que nakolo ba une minute car nazo kita rangai. Nakolo ba ta une minute, nazo kita s'il vous plaît. Oui. Je peux? Ah. Oui, une minute seulement. En fait, j'allais demander, ma chérie Clavia. Une minute. Non, nazo kita parce que bolimbisa mama, bolimbisa s'il vous plaît. Bon, moi na kita vraiment dans une minute, vous verrez. Bonjour Clova. Vous allez bien ma chérie? Ça va ma belle? Oui, ma chérie, nga nazaka na question moro. Vous êtes gauloise non ma chérie? Question qui gauloise a ezate. Ah. Non, nga nazo tout noter les dit, nazo tout na Clovia. Oui, na tuni mama ya biso, na tuni mutu moko a répondre ngai. Na tuni ye, na tuni binote, na tuni ye. D'accord ma chérie. Nga na ebi ba gauloise ba couvrir ba gauloise. Là il faut sali ma chérie. Nandinga mabe. Na ebi koza biso pesa mon éducation. Mais kosa les live na sepelité, c'est tout ce que j'allais dire. Bon, je descends, c'est tout ce que j'allais dire. Yoka nga vokita yoka. Awe eza makambo ki gauloise te. Ngai na sala ba live ezaka te pona sala pe sou ba live te ya faire. Ah to sala ba fait quotidien. Na mi tu bo comprendre. Eza audio ou eza ya famille. On parle de famille, on parle de mambebele. Non, l'obelango kaka poeza mwana ya ferité. Je sais pas si vous comprenez. Maman, tu continues à dire ça qu'on l'a daté. Je fais pas aller. Maman, ferité, eza pona que famille mo ba yebani, mais di liston peut te l'obelango. Maman bo andako le babie, maman Clova, tu continues. Hein? Au moins là ko ba comprendre ete bato yo to za na mbongo fo internet na hôpital moko ko ezali adéquat. Yango maman bo azolo ba. Comment tu n'as pas ça le côté mais pas ça hôpital là maman bo là ba fo la micro to le ka maman bo fo la micro. Maman bo là ba ko maman lo ba ozolo ba te maman. Nalinga Lobaboy, donc excusez-moi, nazo chuté. Donc moi, j'interpelle. Quoi, les Kambango est commis public. Heureusement, que famille à moi si ils ont les moyens. Penser qu'au PSND qu'on a bango les soins qu'il faut. Même na bamboka ils ont un centre spécialisé parce que makambo yo erolongwaka pour cette famille là restreinte et qu'on salir pe famille à maman wana bisika azalaka parce que ça n'honore pas qu'on a nande komoko o aza addict à des choses ou azo kokako bikate et puis après les enfants en souffrent de cette façon. Donc vraiment à cette fille je compatis parce que ils a pas si qu'on vivre na parent moko o aza na condition wana et puis voilà traîner toutes ces blessures. Cette fille là doit se faire accompagner. Le col aza na poto, c'est mieux peut-être qu'elle le fait, je ne sais pas, mais orientons-la vers des psychologues, bato akoki kokende ko libérer liloba nae aloba à se vider pour que azala soutien pour la maman nae. Elle a encore toutes ses facultés. Elle peut encore comprendre que maman nanga elle est malade parce que c'est ça le mot là. Sa maman est malade. Il faut comme à un niveau qu'on se guérir elle-même pour qu'en tant que fille apporter de l'aide qu'il faut pour sa maman. Parce que autant elle souffre, souffrir autant. Donc si on peut, orientons-la plutôt vers des solutions durables pour la famille Nabango. Merci. Soutenir la loi dans le continuer au moins au batika d'âge à 3 mois. Donc, à d'âge à 3 mois. À quelqu'un de Congo. Ladi, bonjour. Oui, bonjour toute la famille. Donc, Lina Loba, parce que je fais aussi partie de là. Déjà, on a 2 hypothèses. Hypothèse à l'Ibosueza qui est maman. Peut-être le long, tout le monde condamne. C'est ça. Communauté nabiso congolaise, on est vraiment des hypocrites, Bolimbisanga. Nous, beaucoup des enfants souffrent car la communauté congolaise. Communauté congolaise, Mukolo Asala Oya Lingi, Azana a raison surtout. Yo mwana olobate. Et on accumule trop. Tout le monde a même un apoto.
ozomona ke mutu musu azotema eboso na azoba no likambo. Toi-même tu te poses des questions, mais de quel droit a-t-elle le banana likambo, mais t'es pas la biseuse à la bongo. Non, il faut qu'on arrête ça, s'il vous plaît. Il y a un gros peso beau, makaba makamna, biso chikuna mboka, ba osala mabe, moebo funga mnokobo lobe zate. Non, on ne veut plus vivre ça. Moi, on est très traumatisé. Aza traumatisé na comportement ya maman na ye. To talaka o moi na salte mais to tala effort nini pe maman asalaka pour azala clean pour na bana na ye. On le voit tout le maman bunda kapona bana bango. To zapena ba mamé belé bazaka ba mi melima sanga. Mais à tel cas pour na bana nga à reculer. Vous ne savez pas au moins na o asali jusqu'à lelo aya lo baba parole ya lobi. Et vous les tontons les mamans tout ba yaya ba leki vous montez pour no ba ke moi no za impoli asali boy. Boy ba ko benga eloko ne eloko na kombo nango. Et puis bo me kaka koluka ko mi tiaka na place ya batuana. Avant finga mutu balobaka yo moko soko leki wana te mutu akufela mama te moya ya opesa bena vrai conseil na mutu akufeli mama zate parce que tu n'as pas vécu ça. Bo éviter quelle humiliation mono azala nango face ya problème ya mama na wana. Premièrement, il faut déjà boyer sa maman, c'est à elle maintenant de faire le photo et puis que batona taso ba koti kuna babimate non babimaka. On a des exemples, il y a bateau azaki kuna, a moni pe que non pour ma famille, pour mes enfants, na bima. Na niveau banana baza vraiment les lois, ta bino moko. Bon, nimbo ba ke banana na école ba fingra bangote. Moi na peut-être une école à fond la somme, non, soit l'inga lo baba rappela que est ta mère. Vous savez ce que c'est au moins on a vivak. Bon, au moins on a santak. Oui, c'est vrai, maman, si y'a couvrir moi on a bolingoni on se met ta mère, elle reste ta mère. Nga za awa. Chaque fois noba so mama zalaki excusez-moi na nga loba na ba golo ba fungula matoi eza pona ki golo ate non to lobela ga didi stone ba kofiet bazalaka bino bolo ba teza soni ya nini makambo bimi na toi et soni te on parle pour d'autres personnes bazo ape un ba nini ba un plus na makambo to lobeza ki golo ate. Ah oui, ça analyse normale. Clova, ngana minga tika ko se justifier Clova. La di loba na yo. Balingo tika ko justifier, tika la di loba na fongola micro mama, fongola micro loba. Ngape para loba. Oui, vous voyez, en passant par là parce que na tonto azaki accro jusqu'à ce que maman loba na ya bi toi ou bien olingi libala nanga ou bien au continue à bloquer na tonto ça zonga normal atika. Donc, c'est l'eau comme premièrement, tout le banon na maman atika na nous, ba chemin na ewana, sera lingaza na bananae. Tant qu'à ça l'angote, que personne n'incrimine cette fille. Aza mwana mouke pour qu'il nous reporte charge ya ko aider maman na ça c'est faux. Ça c'est faux. Botika opesa biso bana ba charge, ya ba échec na bino. On les vit beaucoup tous souffrir. Et la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.